Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Mibundela nenge kaka tolobaka mibundela wana vraiment zara ya biso linga olakisa to bandi déjà bandeko balandi bino ba oyo bo préférant na bino www.diaspora-rdc.com ba internautes ya monde entier bana Congo communauté congolaise nyonso ya diaspora talara diaspora RDC yango salama na souci na bino po boyeba nini eleka na kin na tous les domaines. Vraiment ya bino mwana na bino mosali na bino Steve Kambanga esengweza yanga lelo koyeba reboze belé na masolo asika ndeka bosengaki ndenge peka nazo sala parce que nakuta ina moto moko bien bosengaki et puis na juillet azawa nazo kotisa ye po lelo vraiment tozo lobela mingi nazo rappeler que nde to solo la bazo ki aéroport azo voyager mais na mutema malamu azana ngo andimi to sala poto lobela chanson o a signé c'est bel et bien Atelier Kunyanga waza chef d'orchestre ya groupe Fali tozo benga ye déjà azokota vraiment ça la bino moi bien beau sepela parce que chef ya boye ba chef a simple bazara moi troté na sepeli wana azokota. Bonjour Atelier. Ouais, bonjour Steve. Ouais, boni papa. Ouais, ça va. Tokos ndeto mesana koloba donc. Ah mais oui bi Atelier ça va hein? Arsenal Power malamoko champo to benyo mingi na bi goza vraiment à pied levé mais tolobela mingi chanson tango kozonga lokolo zaka na respect to basenga kiyo et kozala poto to continuer masolongo mo mulai mais lelo tolobela no mingi moi chanson ozo on est qui si ezo zala moi mingi po o convaincre Fali Arsenal Power chamba la mort. Ouais, merci soto lobeli kisi wana bon na yebite menga na loba toujours na batuke nazanga masumo ebelete so na sengi nzamba pesa ngai donc voilà. Mais aux hommes on était et belé basala ba 15 ans na ba orchestre po yo mon coup parcours eza mulai parce que parcours wana nyonso signa chanter mais oyoyo dans moins de 10 ans na 2 albums 3e album mbala moko et puis aux alara déjà chef. Ouais, merci beaucoup na nzambe. Un jour attrape 100 jours. Donc ba tant wana nyonso na Alexa na tcha na nzembote na sina nzembote ezaka parcours na ngai siko merci na boss na ngai apesinga opportunité wana to obligation du jour quoi. Donc on a obligé batunyo chaque jour il faut ba yo kanzembo na parce que eza obligation du jour quoi. Donc voilà. Obligation du jour. Titre na ebige so papa boti mwana le nom bato babi français moi mingi. Le nom sert à désigner une personne ou une chose. Parce que obligation du jour ezo la kisani. Te obligation du jour oyo na yebisi batunyo mutu nyonso na poni sexte. Donc mututu o se retrouver na obligation du jour à comprendre ya zawa pina kati ya nzembo na ngai. Thème nini exploiter na nzembo. Zaka ka bolingo recommandation na ngai na obligation na ngai ezaka ba histoire ya bolingo mo boy ba pesela ki ngo ba assurance belé louange belé mais na suka amour et s'envoler finir ka ko s'envoler. Mais pourquoi bino nyonso kaka bolingo ba thème belé bolingo kaka pona ni. Bon si ceux qui te lobeli bolingo ceux qui aux chrétiens na yebi ko tanga Bible eza na kati ya 10 commandements nzambe donc bolingo faut ezala yango faut primer quoi. Qu'est-ce qu'on a pensé? T'as vu que Tina Zolo Babo et dit Pepe Nguissan, les beaux garçons de London, fils Kidumu, a se retrouver sans pour autant dire que Julia de Luxembourg a se retrouver, Patrick Bachelor, Pepe Chaga se retrouver. Donc voilà. Merci Koyo. Yebisanga elo nini oyo apporter na musique parce que oyo nga na linga ko rappeler que Atelier Kunyanga to yamba ye
vraiment les lobo tenir rigueur te po azokende to yamba to beta parcours moi moulai atele kunyanga. Je rappelle que a travaillé na boss na ye po ye mo walinga to benga boss a travaillé na boss na ye avant, donc c'est son ami de longue date. Les loyo andima abenga ke boss, mais boss no a même ba biloko ebele a innové mo ebele na musique. C'est que na lignée wana yope toko toza na kilote retour na yelo nini ya sika au memi na chanson congolaise. Ouais, ngai vraiment na habité mutaoyo kaka se retrouver, mais sauf que ngana dessiné dans celle qui a croquis à parcours na ngai, donc yango nezo sala ki bat ba yo ka obligation du jour ba comprendre nini za kuna. Donc yango na obligation, c'est une recommandation que je fais à tout le monde, au mélomane de la musique congolaise. Ngana se retrouver les losus na dédié bango moi mélodie à obligation du jour ba yoka ba comprendre ngana za wapi. Donc voilà. Mais exactement à Liboso, basé mais Liboso, moi avortement, moi nini, qu'est-ce qui est prévu? Les années nini ba kilo, ba blon nini ça la mapo que zemi wana tant moi nazo botama, moi azala mort nete. Te si abotami déjà, mamba liwa kutu ba mort né déjà izati. Si abotami déjà, si ko futozo raisonner sur like croissance naï. Donc tozasi ko poto assurer croissance naï. Mambwana o akokufa sote. Malnutrition. Na yebisio ke ngaza molongi. Ah, naza molongi. Déjà ne tozabo déjà album ebimaki déjà les 10. Déjà batu ba yebi déjà ba impression nini déjà bazalango na sorti na ba audition El Bosso. Là na sali obligation na batu ona ba yokite o bazo aka masolo na ba kutani na opportunité. Eza nzembo El Bosso na kati ya coffret pour na batu a version poto nzembo ya Liboso na CD ya Liboso na parce que en Afrique toza na ba CD misato. Donc eza nzembo ya Liboso na CD ya Liboso. Donc voilà. Juste après générique où ils ont annoncé l'album nzembo na. Ouais, na coffret ya poto juste kaka tango zo chaka na DVD na nzembo ya Liboso. Awande uchana no générique et beti après nzembo ya Liboso. Donc voilà. Nyonso nezo laksara chef. Moto Liboso na groupe d'accompagnement, moto Liboso pe nzembo Liboso. Bon wana ezo eyebi kaka boss na biso stratégie à salipo yango ezala nzembo Liboso. Oyebi ke elomona olobaki soki ezana 20 basi batelemi kuna bi photo zwaka to bimisa 3. Oyebi ke 17 ba okoya to bimisara 3. Donc wana eza ba stratégie ya boss na biso. Nde mutasali ndengwana et puis eza stratégie moko Berto Matuku azo sepela na makasi, donc ça bien ka sepelisaka biso tant to ya maraba artiste ba yembi moi extrait ya chanson parce que c'est sûr banga teke ba koyiba nzembo déjà ba clip ezoleka. Atana mampeshe kokanisa vina yo moto na linga cerveau ezo rappelenga ke na bosani obligation du jour ozali na pouvoir ya kolobisa bayeba pimeli mongongo nazangi mongongo akoyebisa yo ke na lingaka yo pepe shaga. Oh mi pimeli misu Julia po mona kolela nanga ite oyebike naza piscine nanzela Martin peu cher po nazwa comme il faut na lela encore po nazwa comme il faut na pleurer lisusu. Ouais, exclusivité sika musuteka na masolo kati vraiment ese moi boyezala moi on a plairé Julia de Luxembourg plaisir à vie d'amour le qui alisasina rapidité mama sopelanga maya pembene longi na kitisa motema liboma ya bolingo le qui a moto asimbi kisi mbongo vraiment oza elengi koleka ngombe ya fresh na monoko ya ba prisonnier lilali ko se sacrifier nandimi nalimwa soki na kolimwa nangai anabunga. Je rappelle que c'est un chanteur na si boyebi biso atolobaka soko za moyembi soko lekiwa okoyemba menisier okomemo na atelier okosala musala na yo cordonnier. Donc merci parce que na ya minde artiste oyo yo moko vraiment na yebi yo depuis kala na yebi que c'est un bon chanteur mais et là moi modèle na yo ezala na musique va pas to chiter. Ouais modèle nanga ezala kaka
nasala ngana mesana kosala ba sélection ya bateau ba travaillera bien. C'est bon. Ngai nde na se retrouver ka kati na bango. Neti. Donc ngana naza oyo ezangaka pa na bango. Donc ngai na mikokisa ka wana. Moi 2 3. Baza neti boss na ngai, aza exemple na ngai. Yo pe na tour na yo zalaka simple. Parce que na ba oyo déjà comment na ngo soki mutu muso roza orgueil. Merci na disponibilité. Tant ozo voyager ozo zonga. Ba stratégie ni marketing au sali, oui au sali ki ba consommer nzembo. Ouais, bazo consommer déjà mais pour davantage na bato baza na moi retard au batikali dabi ke to kuta na yo to vanda na décortiquer vraiment ndenge ezali. Pour ceux qui nazo sala ngo ata Ginette moi ka osepela nango Dilon Mampuya, Didier Boyoko, donc Mami pense bango déjà bazala d'accord si bandima déjà. Ginette moi comme concert je confirme talara yo. C'est-à-dire ya boye moi mingi ka ndemi bundela pour Ginette moi kami bundela moi trop et ça linga bien à télé kunyanga tozo kende déjà na kochité na yo message fort na yo ce qui programme mouvement za message pour nzembo na yo o ezaka yo yebi to beta ngo show to zonga to ko décortiquer nzembo mo to ko exploiter thème to ko exploiter mot à mot et ça la moi bien. Ouais, en tout cas, on a recommandé na batius balinga ngai. Donc na sali libino, moi elo mo boye kaka, nga na yebike na sali yango na ndenge na calculer bino. Na calculer bino ndenge bolinga ka ndenge na sali. Bozwa temps, boyoka po 100 bino ngai na zati quoi. Na ba retour na kuta na susu na Steve to sala susu mie. Ngafuna sala mie ndenge bino bolingi. Moi, bozana message, tout ko bengi ngai mote, o bengi Steve, vraiment, hier aza ndeko, aza linganga moi trop, da yebi ka lingaka nga mote alinga bate belé po ye aza na katikati ya mboka quoi. Et ko sala bien beya scram, et sala bien le grand géant. Le grand géant. Ouais, awa na GB soki vraiment boye mingi kin, toza na quartier GB sika ba yambi esika oyo. Mambo ezo sala mamwa bien. Confort le rôle en apoto na sepeli parce que cadre oyo na quartier GB zara moko. Merci na Beaskram. Merci na Beaskram, espace vraiment Pangela et sali-moi bien talara ya boezala moi troté. Moi numéro contact ceux qui ba cause en direct. Ouais, moi toi. Ouais, 9 8 26 91 92. 9 8 26 91 92. Merci à Télé Kunyanga, nabi ke ba programme eza ebele, mais rozonga na rappeler bino vraiment bo tenir nga regarder émission de bozo zongo déjà en ligne. 2 semaines c'est trop, na ozonga na Télé Kunyanga po na nzimaki to sala iloko yo po bo consommer na nzembo. To rozonga ne mobimba bo sepela po bo senga ki yeye pas répondre bien la kisi que malgré ba nyonso azana ngo, il faut asilisa ngo. Azo voyager azo tambola pirus bunga ndengo linga bat ba mibundela atele kunyanga yo azo mibundela wana boss na ngai na yebi ke alinga mo mingi boss na ngai ya jeune trop donc talaga aza un problème te ye il suffira yo solo c'est la chanete quoi boss normal qui t'encos na sepeli vraiment esengozaki yanga ya koyeba ke bozalaki ebele na sepeli mingi na peloir ningo réalisaki émission mais tozo silisa na vocal ya Anissa pour vocal wana na yebi ke ratarate ningi mo ngana na ba concert ce qui a commis place wana public ne yemba mais les lobo sepela ye ayemba yango et ça la bien a télé kunyanga tika biso na bilenge Anissa Anissa ye roma yokomisa nga lokola mwana moke yalelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga komi elengi na boy bayiba sentima bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelor Aristote Samba Anto ultra sexy Armelanganga oxygène Awo troublenga bongo cerveau ekomi aba bébé ekomi lokola disque dire kotinde virus Alex sar nanga
kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner toujours na bandoto nanga yeah. Merci à Télé Kounyanga, vraiment. Réel plaisir à Royamayo, merci. Dans 2 semaines, Tozozonga. Merci, vraiment bon voyage de ma part. Et Botika la Malamu, Bozalara branché, Masolo Akati. C'est que bien, merci. Près des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.